actualité très dominée dans l'état généraux, il y a justice au Fungwamaki, Mokolo Alobi, na président de la République, et le ministre d'État, ministre de la Justice, Constant Mutamba et Sikanini, bêta qui c'était pour la justice et la République démocratique du Congo, Oyo et Zali malade, informé Bissopé, Gaston Dindo, Oyazalaki, directeur à cabinet, il y a Etienne Tshisekedi, Asili Koti Kabiso, P. na Kinshasa oyo manière de vivre ba parents mususu c'est-à-dire maman azali ko mema mwana na ye ya mwasi epa ya nganga po bakanga bokilo to pe mobali ya mwana mwasi ezalaka te ba sujet to développer bino tout à l'heure na édition na biso ya KNB News. Décès ya professeur Gaston Dindo oyo azalaki ancien directeur, il y a cabinet, il y a Etienne Tshisekedi Wamulumba, président, il y a UDPS, il y a Koufi Mokolorelo, le 7 novembre dans l'hôpital, il y a Monko, les suites, il y a maladie Moko, il y a Moulaï, et Gaston Dido, Azaraki Bono, directeur, il y a cabinet, il y a Etienne Tshisekedi Wamulumba à l'époque, et si il y a cabinet, et Azaraki n'a pas maître Moukendi Wamulamba, Bomanza, et puis Albert Moulekana, Batundenge, Oyo, IDPS et Baleko Sololana belligérance, période wana professeur Gaston Dido, né Azaraki en tête Yamakambo Bele, en tant que directeur à cabinet, Etienne Tshisekedi Wamulumba, Milimu Nabango et Pema Nakimia. Accident na boulevard du 30 juin hier soir pour excès de vitesse et perturbant qui coûte une circulation na niveau il y a galerie présidentielle Bolanda. Reportage Oyo signé Faso Kirombe. Excès de vitesse ya bakumbi mituka awa na boulevard du 30 juin ikomi kolekandelo tala motuka ya entreprise BBC chauffeur na ye mosala na ye ko kimaka bambangu akeko tuta kechi ya bato kuna na chancellerie po atelema basolola abandi lisusu mbangu tala esika iko sukela ye awa liboso ya Kinmart na boulevard du 30 juin na chauffeur ya ketch na basoda ya oni bango nyonso tu bakute na awa kasi ye moko tout la musi ya zaza amona ni kutute ba epesi explication et pas ya chauffeur ya ketch landa victime landa basui landa tutinga ni na tutinga porta chancellerie. Oui, akimi na kokima na kimanenga na Holanda na kokima na ndomo na kusala accident côté kusu. Kwa ke chauffeur oyo asala exchange na munga na ye. Sadi wana yebo ko tate kuna wana yebo wana kuna de kuna. Na bute ya whisky ba tambwa na nguba komika au accident boni ba ko tabatisima bilo na bona marché. Ba ko ba jenzela na bango tuka oyo si friend ba balani. Na boni awa. Bakumbi mituka yebaka ndenge nini ozali kokumbela surtout mingi na boulevard po oyebite nani o azali kobima na gauche nani o azali kobima na droite surtout sengeli kosala keba na bimela mela na tango ozali kokumbela heureusement kutu ebomi ata moto te kasi soki moto akufaki vi na yo na mosala elingaki suka ndenge nini. Ouverture, il y a État général de la justice Samaki Bongo, Mokolo Alobi, na chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, batu nyonso ba se mettre d'accord que justice ya République démocratique du Congo ezali malade et sengeli ba guérir yango et longo na ministre d'État ministre ya justice Constant Mutamba. Mercredi 6 novembre, nde misala ya État général ya justice ezalaki lancé pona koyeba nini oyo ezali kotungisa justice ya République démocratique du Congo oyo ezali na thème pona nini justice ya République démocratique du Congo ezali maladie pe nini oyo esengeli kosala pour justice ebika côté na ye ministre d'État ministre ya justice maître Constant Mutamba a remercié chef de l'État ndenge azwaka décision ya konomeye na poste oyo ezali ya motuya pona mboka pe a félicité tata mokonzi ya ekolo na ba effort nyonso oyo azali kosala pona justice ya République démocratique du Congo surtout mingi pona état de droit kasi ministre de justice a expliqué état de droit oyo ezali éthique ya moralité oyo ba corps judiciaire sengel bazala na yango. Maître Constant Mutamba asengi na tata mokonzi ya ekolo loko la justice ezali na ba avocat ba magistrat ba juge
pe bato ya lolenge na lolenge nde yango esali corps oyo ezali kobengama justice. Ensemble na yango nde moto na moto soki a respecter esika azali pe musala oyo esengeli asala wana justice ya République démocratique du Congo ekotambola malamu. Kasi maître Constant Mutamba a rappelé état généraux oyo esi ebandaki kosalema ya liboso esalemaki na zongo ya mibale consultation ya peuple oyo moto na moto apesaki avi na ye esika nini bato mingi asololaki na bango bazali satisfait na justice ya République démocratique du Congo po balobi ezali plus na avantage ya bato misusu. Kasi na nyonso esengeli kobongisa condition de travail ya ba magistrat ya ba avocat pe ya bato nyonso po esika bazali ko travailler ezala na condition malamu nde wana makambo ya mabe mingi ekosalema te. Soki nyonso ezali ya kobonga nde justice ya République démocratique du Congo ekobika po soki ba condition ezali malamu te ata bosali effort na ba secteur ya économie politique to pe na ba ministère nyonso tu ata bosali ba réforme oui ba été ekosimbaka te po condition ezali malamu te. État généraux ya justice ezali te esika ya confrontation entre bango na bango kasi esika oyo esengeli kopesa solution po justice ya République démocratique du Congo ebika. Na tango azoki maloba chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo alobi ete État généraux oyo ekosunga mboka pour la restauration ya République démocratique du Congo. Ba exemple ebele epesamaki epa tata mokonzi ekolo pour la restaurer justice ya République démocratique du Congo. Chef de l'État ayebisi na gouvernement batonga tope basala ba cadre oyo ezali ya malamu pour na ba magistrat, ba avocat, ba juge bayebaka na ko travailler esika wana. Nasuka na yango ayebisi na bato nyonso tu oyo bayibaka mosolo ya l'État to pe ba détournaka biloko ya l'État bayeba ete moko te akozala épargné soki azwami na makambo ya mabe. Ebandaki na 13h30 sika nini oyo ouverture et salemaki kuna na centre financier la République démocratique du Congo. Quelques professionnels ya droit bazanaki réaction te par rapport ya ba état généraux oyo salamaka kalana oyo zali ko salema sikoyo bazali bongo na micro ya Faso Kirombe. Pour améliorer conditions ya travail ya ba magistrat avocat huissier topé bato nyonso tu ba travailler pour na justice ezali suffisante pour na kotombola topé kobikisa justice ya République démocratique du Congo ezali maladie kasi mingi basengi na population na bato oyo ba pratikaka justice awa na République démocratique du Congo mingi esengeli ba changer ba comportement na bango wana nde kotombola nation. Initiative ya état généraux et là il y a madame donc pour la biso à praticien en droit initiative yon sur autant de rebongisa qualité de justice vous il faut la saluer n'est-ce pas mais ngana zana moi bobangi moko en fait c'est les loko moko zo concerné domaine nyonso ya mboka hein c'est-à-dire biso na mboka na biso za pena na problème te ya ba texte hein ba texte ba mibeko to yoka mingi même sur la politicien peu eza ba bataka accent sur l'homme n'est-ce pas à la vérité c'est l'homme congolais qui est malade hein l'homme congolais doit rendre justice doit concourir dans administration à justice. Ils ont l'avocat, ils ont la greffier, ils ont la magistrat, ils ont la ébité, la huissier. C'est un problème. Le problème est dans la justice, il y a un mot de dans la bateau. Alors, il y a un bon qui n'a pas d'aline. Ils ont que Bandeko Bakena État généraux, il risque de reproduire la même chose, mais l'Obama État généraux sur les cas. N'est-ce pas? Mais sans toucher du doigt le vrai problème. Pour l'anga, problème, il y a ma casse, il y a un niveau, il y a moralité, un niveau, il y a intégrité. Plus n'a qu'au marteler sur la conscientisation du peuple congolais. Justice en mboka, ils allaient car à la personnel judiciaire. Justice en mboka, ils ont concerné biso batonions. Ils ont concerné même population. Même moto azali praticien en droit. Il y a qu'on soit conscience, il y a qu'on respecter d'abord mibeko.
bato mosusu mibeko baye ko appliquer mibeko mais yé tellement za na ba influence yé tellement za na ba moyen alingi te mibeko wana et s'appliquer pas na ye ezali ka pona ba magistrat ezali ka pona ba avocat to ba huissier to ba greffier même peuple congolais il faut accepter mibeko ya mboka na ye si ko accepter mibeko ya mboka na te ndenge nini ko linga mibeko ya mboka na to mboka no évoluer donc justice ya mboka est concerné bato nyonso. Tozali côté la paix tozali ko jimele soki justice ya République démocratique du Congo et kobika vraiment ya solo population a consentir que azali protéger na justice ya mboka na ye po selon population pe ebele bazali comme na justice ya mboka lokola ezalaka deux poids deux mesures. 47e président des États-Unis a ébani Donald Trump à Zui Makambu avec un pacte d'idéologie à Betty Kamala Harris. Plus de 60% de suffrage, il y a américain KMB Tozongeli élection où il est Kanaki le 5 novembre des États-Unis d'Amérique. Élection, il y a le 5 novembre 2024 les États-Unis d'Amérique est consacré retour. Il y a Donald Trump dans la Maison Blanche après 4 ans, républicain. Bazuli sous contrôle, il y a États-Unis d'Amérique, 47e président. Aïe-Bani désormais. Donald Trump a remporté devant démocrate Kamala Harris na contexte oyo campagne électorale et fandaki mingi sur la question socio-économique, immigration, paix, santé. Tout le monde qui angolor, il y a campagne électorale malgré soutien il y a couple Obama Clinton topé Biden batouana nyonso ba effort na bango na ya ba star ya musique ya Amérique pe ba star ya Hollywood oyo ba soutenaki Kamala Harris bakoki kobema na Maison Blanche te. Trump a beti ba démocrate na ba ville décisif loko la Pennsylvanie, Géorgie, Caroline du Nord et sikanini ezalaka keba ya kokamwa lisusu na élection à tour oyo Nevada état oyo evotaka mingi démocrate ba ye ko voter Trump mobondo na ndenge ya mukete pambate to ya chômage ezali makasi na état ya Nevada yango wana batu mingi bazali ko jurer au nom ya retour ya Donald Trump avec slogan na ye ya kozongisa Amérique grandeur na yango. Donald Trump a constaté que ba démocrate ba kitisaki valeur ya Amérique à travers le monde pe batu oyo bayaki ko tonda na Amérique ebele lokola ba immigré bazalaki ko bebisa image ya Amérique. Pona Donald Trump bato ya maboma miyibi ba criminel ba voyou na ba fainéant nyonso oyo ba échoué dans ba pays na bango bazali ko ya bongo ko bebisa États-Unis nde ezali ko sala que États-Unis ezala lisusu na valeur nango te. Lors il y a débat décisif en octobre, Donald Trump a yokaki sonité koloba kutu na Springfield kuna baliaka mwa baliaka nyau ezali message oyo chokaki ba américain makasi pe pesaki soni. Pona ba américain ebele vote oyo ezali essentiellement économique dans la mesure où vie ezali très cher na période ya Joe Biden pe ba difficulté financière eza makasi yango wana na mayele collectif balobi lokola Donald Trump azali na image ya homme d'affaires et puis ayebi masolo ya mbongo économiquement akoki kosala eloko pe azali ko incarner espoir pona ko bimisa ba américain na gouffre oyo baza nango. Erreur oyo Kamala Harris a salaki tout au long ya campagne na ye azalaki incapable ya ko défendre bilan économique ya Joe Biden oyo azalaki vice-présidente. Tango azoki maloba na ouest ya Palm Beach na Floride après qu'on a déjà que aleki déjà Kamala Harris, Donald Trump a revendiqué déjà victoire na ye pe alobi que akoti kalaka kozwa pongite tant que Amérique forte yazali koloba pe prospère et salamité. Pona Donald Trump vote oyo ezali historique pona États-Unis d'Amérique po banda bambula ebele nanu esalama boete. Côté pe ya ba élection ba sénateur au tendance ezalaki plus côté ya ba démocrate na pouvoir ya Biden ba ebisi biso ke na ndenge ba vote ezali ko kendele ba républicain bazali ko reprendre tête ya Sénat malembe en attendant dépouillement final. Tout
toloba lisusu nini Trump azongi na pouvoir toyebi politique ya immigration ya Trump pona bandeko na biso ya Afrique tope ba immigrer nyonso oyo bayanzela makolo batondi kuna na Amerique mitema ezali kobabila pamba te ye moko Trump asi alobaki ke akosala ba expulsion massive toyebi te so ezalaki ka kolengisa par rapport à campagne tope akosalisa yango mais côté immigration akosere makasi pour les Américains à l'interne va se retrouver d'une manière ou d'une autre. Nous sommes la politique pambate à travers le monde paix défis diplomatiques ezali ko zelaye pour aye babongo kozongi sali susu Amérique na mitema ya batu pe apesa Nations Unies chance liboso ya BRICS. Match oyo ezali a réjouité kasi Kamala Harris apoli et keyo Africains oyo bafandaka na États-Unis mingi bazali inquiet par rapport à propos de Donald Trump, c'est-à-dire ndenge abandé ko kanela ba immigré mingi ba s'exprimer qui par rapport à ndenge élection na salami pe ndenge aleki na États-Unis d'Amérique tout soit qui quelques réactions bolanda reportage oyo Africains oyo bafandaka na États-Unis balandi na bokebi élection ndenge Donald Trump azali élu comme 47e président ya États-Unis pe Kamala Harris a échoué mingi kati na bango mitema ekomi kobeta surtout ndenge Donald Trump abane kosala ba menace boyoka bandeko ya Afrique masolo babandi déjà kobeta. Ce matin là je me suis mal réveillé parce que celui qui est là d'abord les tilapiens là même là eux-mêmes déjà même il faudrait qu'ils se disent que pour eux là même là ça veut dire que c'est même pas la peine même qu'ils comptent même avoir papier parce que si vous ne savez pas là cette élection là c'est l'immigration qui a fait la différence parce que les gens ne sont pas contents qu'on vienne chez eux donc c'est les RR là qui ont pris le pouvoir ici. Vous êtes en train de pleurer parce que les États-Unis ils vont ceux qui ont voté quand je parle d'émotion parce que vous avez vu Ukraine donc on est fâché voilà comme Biden a soutenu l'Ukraine nous on a côté la Russie mais vous allez lire leur ici vous allez lire leur l'alliance entre l'Europe et puis l'Europe et puis les États-Unis là. Vous pensez que c'est la guerre de l'Ukraine qui a fait truc? C'est ça la stratégie de campagne, c'est ce qu'il a utilisé. Mais à la fin du film là, c'est nous toujours qui venons dire on veut nous tuer en Afrique, on veut faire ceci. C'est nous qui allons remplir les ambassades pour chercher visa. Mais j'ai dit, on va lire leur. J'ai vu beaucoup de spécialistes. Hein. Est-ce que vous m'avez me prononcer? J'ai fait les villages, j'écoute les gens, donc je connais les enjeux. J'ai dit, on va lire leur à tel point que vous allez comprendre les émotions. Moi, je ne sais même pas comment j'ai qualifié nos frères là, mais vous êtes méchants. Vos frères qui souffrent ici pour vous envoyer 5 francs. Ils supportent un candidat, vous supportez le contraire. Parce que vous êtes contre la réussite de vos camarades. Non, je suis très déçu quand j'ai regardé certains panels. Vous les nouveaux arrivés là, c'est-à-dire que vous pensez que, et puis il y a les gens qui, ouais, tous ceux qui font panel là, 90%, vous êtes arrivés même pas encore 3 ans dans ce pays là. Vous allez comprendre pourquoi nous, on est restés les pieds, on est toujours misérables. À bon entendeur, salut. Ne suivons pas ce que les gens disent. Tous les discours aujourd'hui, c'est plus politique. C'est plus politique. Il a dit qu'il va sécuriser les frontières. Il a dit qu'il va refouler les gens qui sont dans l'illégalité. Mais écoutez, même quand on est entré aux États-Unis pour la première fois, on n'a pas de papier, on est entré, disons, illégalement. Mais ce que vous devez faire, c'est que vous arrivez, vous cherchez à normaliser votre statut. D'abord, c'est de l'ordre. Toute personne censée vivre dans un pays d'accueil, la première des choses à faire, c'est de chercher à se mettre en ordre pour, bien évidemment, ton propre bénéfice. Si tu n'es pas légal, comment tu vas vivre dans un pays d'autrui? Vous comprenez? Et c'est ce que Donald Trump est en train de faire. Donald Trump ne va pas venir. Il y a même des gens qui relatent des histoires, qui font peur aux gens inutilement, qui disent que même si tu as déjà ta nationalité et que tu es africain, Donald Trump va te déporter, va te refouler. Mais écoutez, mais ça c'est la légalité. Donald Trump n'est pas au-dessus de la loi. Comment vous pouvez donner crédit aux gens qui vous font peur justement pour rien? Pour rien.
Donald Trump ne va pas vous trouver sur la rue en train de vous promener et vous dire, écoutez, toi tu n'as pas de papier, on t'embarque directement, on te refoule. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il y a quand même des normes, il y a quand même des procédures à suivre. Ça ne se passe pas comme ça. Alors, quitte à nous, immigrés, de chercher comment normaliser d'abord notre statut. Nous arrivons et c'est de notre bénéfice. Ça va pour notre bénéfice. N'ayons pas peur de la présence de Donald Trump à la Maison Blanche. Il n'est pas contre nous les immigrés. Ezalakande boyena munokamboka baloba epai ya bato likolo ya nzete esengeli koyeba tangu ozali kofanda epai ya bato respecter ba règle pamba te même Bible eloba soki okuti bato bazali kobina likolo ya gauche bina na gauche keba na contre-état okoya kobima libanda ya masano na États-Unis kuna Donald Trump azongi. Ouais. Beltexco Mosungi Yamabota azali ko continuer ko servir bana kisasa. Betosco a une fois de plus kota lisabane ko nyonso oyo ba client nyonso balinga kolia saucisse balinga koteka saucisse pour tezana ba bénéfice belé saucisse à Betosco ebima déjà comment nango Texas saucisse ezali saucisse kitoko oyo ezali na 6 saucisses na kati ko kalinga ngo na maki ko kalinga ngo na sardine ao diamant to apollo to ko liango ya pamba ndinga awa na tuna lipa nao ozali kolia na sengo au déjeuner pe okomi na santé kitoko yum non meti pâté de bœuf à Betosco to abengi Dallas occasion pesa milio ya koliango ya kosomba ngo ya koteka ngo pote Dallas pâté de bœuf eza kitoko makasi surtout ba mama nyusa mapa en tout cas to sengi bino bosa la ka ngo ezana ba bénéfice belé ozali ko cha couillère moko oteki lipa na couillère moko oteki kiyandi pa bandeko nsusu bazali ya kosepela pote yango ezali ngombe na ngombe misuni na misuni mokuwa ezate mafuta ezate ezana saveur ya kitoko ya ngombe oyo uti mboka Brésil tala particularité ya Dallas pâté de bœuf au Betosco abimisi ezana marché kili okuti yango koleka yango te na Kinshasa ba jeune ebele balinga kosala misala ya maboko to pe musala oyo atangeli te mais soki akomi na poto to na mikili ya libanda a commis tous travaux et quand nous subissons makasi pour la reportage Oyamiti Mafuta. Baloba en français, il n'y a pas de saut métier et il n'y a que des sautes gens. Awa, bilenge bele bazali ko kimaka ko salaka misala misusu komona awa na Kinshasa atangela mosala mosusu alingi ko sala misala mosusu te kaka oya atangela kasi akende Angola akende Afrique du Sud okomona kuna akekoteka basede akekoteka mai sous prétexte que kuna mutu akomona ye azalite mboka mopaya mutu akosunga azalite misusu na Kinshasa batelemeli yango balobi ezali malamu te okoki kotangela musala mosusu mais na temps omona musala mwa boye liboso ke eza musala oyo tangeli te donc ozana soit il faut sala ngo nanu poso be bando ozela musala oyo yo tangeli yango mona ke ba mambo ebele ezoyaka ke musala aloba ke musala eza te na mboka mais misala eza nango yo ozela musala oyo tangela ki ba benga donc yango eza bien te ouais moi conseil pour na ba jeune wana bon musala na mboka oyo ezali vraiment mais musala so moni ke ba bengi ndeti yo salien informatique ba benga musala mo eza en dehors ya nini oyo tangeli wana il faut sala kaka ndeti ngaza mas informaticien ba benga musala mabugo mo monani no sala ngono na tawana non pona biki yango nde monani kwesunga poso na boya mpena bova mpena ndako pena beta liso ke musala ezate or ke misala eza nango biso monde ba jeune to mi me manéraire ah bon pona ngai premièrement en personne les amabe parce que à la Congo tout moyebi ba situation c'est mboka donc on a soyé le jeune faux salle en plus peut l'état peut faut ba eloko ana été les melara moto domaine à sali faut qu'on crée ba entreprise mon boye pour aider so ba jeune biso misala les até donc ya to tangelo mususu ekutani faux salle comme conseil ndengwana manque à gagner oyo zali kokotisa awa ozali koboya misala na Kinshasa yebaka ete oyo yo boyi mosusu asali ye a gagné yo perdre kasi kuna yebaka muke ozali kozwa futa ta kufuta courant futa mai ezali perti pona yo moto oyo ozali koyoka soni ya ko travaillaka esika oyo ozali ebela déjà bongisa ifandeli na yo po nyonso ezala malamu pe pona yo papa mosusu ba autorisaka bana na bango bayamba ba makangu na bango liboso ya mapangu est-ce que ezali normal to ezali manque à respect to lo baso kazali fiancé de malamu mais mutozana mulika muto makangu ndenge na ndenge surtout ba se permettra ko changer bilongi
et préoccupé qui biso na Kambi News reporter signé Miti Mafuta face au Kirobe. Ezalaka kobatela bana to kolengela mwana to penini tozali ko comprendre te na Kinshasa ba parents ebele batika bana bango azala na 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans ayaka na likangu na ye liboso ya lupango papa ayebi mama ayebi bayaya pe bayebi ke oyo azali likangu ya mwana biso kasi batiki ye pe abimisa kiti libanda afandi papa ye apesi bonsoir ezali ko kamwisa mingi éducation na Kinshasa ebebi tonini ndena za awa na tikala ulakisa jamais mwana nga mobali tinde na koliboy ka ninga yeba papa na ayebi ka bongo kenga pe lo so na bochi ya komi jeune fille bona mona ka mwana yela nga mobali mona porte le pont na yamba na pesa kit na ko linga ngote pona apesele masanga te abali ete na zape na temps ko senga ete na pe na temps ko so ale masolo te pona ngai pona ki respect ki mama ba mama lelo to comprendre te surtout basé belé ba niveau musuto kufandia to yokukuta mwana mama azosenga mwana mobala mwana embongo sans contrôle na kiti azopesa azobeta mwana na misu ne azomona ngo normal pona ngane éducation na ngande na tika yokukolela na tika yokubota bana na tika osala eloko wana ti mwana soki non ba saile te geste te non ba pesa eloko jamais yo maman ko permettre que mwana na yo ana mobali na ye batia kiti bavanda liboso ba parents. Premièrement, ils en ont bien été. Pour que ses parents nous respectent. Ceux qui m'ont bala lingio. Pour comment qu'on soit quitté ça na porte le banc pour vendre. Faut ailleurs non na linga normal na porte à côté na porte ça les gestes na ye famille ye bien. À on a nous permettre à ye à tali moi na azongi mais ceux qui n'a pas sur le côté ils ont vraiment malade na ba parents ou ba permettre à bana na bango ba vendre mes balles na ba katanda. Conseil na ngeza ki ba parents oh nyonso batika ba permettre à bana na bango ba vanda na mibali na porte en pang non mobala bali te za malamu te wana za éducation bien te za pe respecter pour na biso ba parents on permettre mwana na vanda na mobali na porte en ndako à s'assurer que mobali wana déjà sa bima a pesa ça moi pas wana tiki à vendre mais ceux qui na sala te en tout cas ba sala ke loko wana te za bien te pour na bana baboti esengeli koyeba mwana na yo soki azali fiancé officiel oyo bino boyebi akoki kovanda na ye problème te kasi soki azali likangu ezali respecté po na bino ba parents na bandeko oyo bazali na sima lelo bato misusu kutu akoma akotisi mobali na lupango lobi pe apesi fufu ale kasi ba parents ata vers ya gene bamelate koka mwe ba makambu tozali koyoka na mabala oyo ezali kokamwisa biso mama amemi mwana na ye epai ya nganga po bakanga bokilo na ye to pe bakanga mobali ya mwana na ye na kisi somo pasi pe mawa tozali awa na Kinshasa bolanda ba détail na reportage ya Miti Mafuta awa na Kinshasa ba mama ebele bakoma komema bana bango na bandako ya nganga po bakanga mibali na bango ya bandako ndeti pona nga comportement wana eza mabi comportement wana eza mabi parce que jamais mama koki ko zwa mwana na ye amema ye na ndako nganga pour ki akanga mobali donc comportement neza mabe soki ba mama baza awa basala kango soti bana oyo bayebisaka ba mama na bango ke basala bapuso bana po batika po eza bien te lelo kangi mwana mobala bato akomi kizengi na yo akomi kolanda nyonso zoloba ye pa komi kosanya komo salela boso justice nzambe yesiko donc ezala mabe soko lingi mobali wana bofanda nika bongo o makamna ke kangena kiss donc eza bien te po kiss pe epolaka comportement wana ya komemaka bana na ndako nganga esengeli te banda bokoko na biso mwana tango yo zali kobokola ye yo moko kolisi ye oyebi mabe na malamu ya mwana na yo il fallait kovandisa mwana kote ya ye ndenge nini akoki kovanda na kati ya libala comportement nini ya kokozala nango ndenge nini akoki kobatela mobali na ye eza nde bongo bolingo wana ya bango mibale ya ko respecter famille ya mobali ko respecter basemeki ko respecter mobali nde yango wana libala soki yo lakisi mwana na okisi akoki nde kosala kisi ezu mobali akomi zoba mais yeba yango après une année to 2 ans kiswana ekopola bakoya ko yina na makasi pona nini tata nzambe pa ko permettre te mwana mobali wana continuer kozala zoba devant
mwana mobali yaba na kodominaka mwana mobali kosimba te yango wana babokilo ya ndengo wana banda lelo soki yo yebi ete ozaka na bizalila komema mwana na ona ndako nganga po ete akomisa mobali wana zoba nyonso ya koloba na ye sokola basani pesa mbongo lamba mobali wana azosala yango me yeba yango moko ekoeklate ekosala pasi pe okokoma zoba akende kozwa mwasi mosusu yo perdre nyonso ekokoma lokwa mulinga ndenge panzanaka ezali normal te bolingo ezali likambo ya motema soki mobali alingi yo akolinga yo kaka ata okangi ye epai ya nganga te akopesa yo nyonso oyo ozali kosenga soki bolingo ezali bamama botika kobebisa bafi ya bana na bino ya basi po suka na yango ezalaka mabe makasi surtout soki kisi epoli yebela mboka ya bana TikTok ya lelo de Verly et aller à proposer bisodine ngana mobali makama ko laksa ezate mobali ko bunda yo moko ya sake ni fo ba uwa soko bunda yo moko okotanga kuna ma mobali yo makama ko laksa mobali ko bunda yo moko na kae okosambwa examen okosumba mobali actualité asake ko bunda yo moko mobali kende na kuna okubunda yo moko mobali asake bala bini forme mikolo yango ni fo ba uwa chemise lembo tela baninga na ye baninga malamu makama ko laksa ezate ko bunda yo moko kuna okubunda yo moko na carte examen. Avec Jimmy Mukeni sans filtre, vous allez pour analyser actualité ndenge et sengeli avec impact toujours dans l'idéologie. Bon que ko s'abonner et belé na ba page na biso avec Jimmy Mukendi. Kuna na Facebook avec Jimmy Mukendi na TikTok et avec Jimmy Mukendi na chaîne YouTube na biso. Ba professionnel de la justice, c'est-à-dire ba magistrat, ba avocat, ba agent ba ministère de la justice, ba ONG ba droit de l'homme, ba tout nyonso o ba intervenir na appareil judiciaire et c'est ngeli ba fanda pona nini. République démocratique du Congo na ndenge ezali ko kendele sikoyo chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na ministre na d'État pe ministre de la justice Constant Mutamba basali constat que justice ya Congo ezali malade et so okepe na milieu ya justice otuna bango baloba ke constat on ezali ya solo parce que bino batu o bozali kolanda biso moko na moko soki ozwa problème na justice te ezali na ndeko na moko ozwa problème na justice ezali na moninga na moko ozwa problème na justice et alors justice yango soko ozwi problème ole makambo bakata yango na aliment na ndenge elongo bani na ndenge esengeli pour ba rendre justice na moto aza na raison et puis moto aza na tort ba pesa mbano na ye. Qu'est-ce qui se passe au Congo moto azali na mbongo ebele nde akogagner soko za makasa ko futa avocat na yo o futi pa avocat moninga et puis futi ba magistrat nde okogagner mais de mon avis dernièrement na rapport judiciaire moko ba magistrat ba yo réclamer présomption d'innocence pour na koloba pe que bango pe bazali na ba famille bazali na posa ya honneur pambate à chaque fois que vous allez ko incriminer bango bazali ko lia kakanyaka ezali ko sala bien te na mission ya bana na bango. Bon, ceux qui allaient le kuta to komisi nzambe mais ceux qui allaient ya solo ba magistrat et c'est les bon bongisa manière ya ko rendre justice parce que justice ya monde et les vacanation. On a souka édition à l'élo nazaki na plaisir ya kokuta na bino pe ko servir bino toujours avec volonté et professionnalisme na traitement et information pe na façon ya ko yeba bongo ko gérer actualité ndenge ezali ko koyela biso à travers mokili mobimba équipe ya KNB tozali toujours soudé tozali ko continuer ko travailler d'arrache-pied pour bozo ba information ya siki ya solo pe ya malamu bon kinde ko s'abonner na ba page na biso ya KNB parce que kuna information télémarate ezali ko continuer kuna na page Facebook KNB News na page TikTok KNB News et na chaîne YouTube KNB News bokende ko s'abonner bo partager et puis botika ba commentaire na bino to koza na plaisir ya kotanga pe ya ko répondre bino pour biso nde ba kondi ya interactivité banda makambo ya 2.0 banda magazine